biso tiki boye ba partout ba paya ba kozwa ozonga penza kisasa wana vivante mais maman mi pesa respect diamba ozoke no zwa pas kimbuta na moni eza déjà ko belisa o bongo et puis sokoza déjà na besoin kufa na yo mi kufela na mi melela ta 250 paracétamol o kufa na yo mi boaka ta devant esprit de mort na kisa o kufa na yo pourquoi lingo kufa na maboko na biso to ça na besoin na yo te hein mama toloba mingi te na kama mingi bazoba lokola bachala mwana mama oyo makila na nzoto esila mama oyo pakola wa produit antiseptique ya ndenge na ndenge même mafuta ya mbile comme produit antiseptique pour naye même l'huile d'olive comme produit antiseptique pour naye même paracétamol ou aspirine comme produit antiseptique pour naye et là on est zanginda sur ma suba na ya suba ya solo atia la kati ya nzoto naye pour nzoto ne comme pembe mama eloko na za ko yebisa yo boy soko meki ko ya awa na kati ya poto jamais pays wana ko za la libéré par les élections bona biso élection ezate Hippolyte Kanambe il faut alongwa ba Rwanda wana nyoso il faut balongwa nde tosali élection entre biso na biso bana mboka ba congolais donc soki balobi élection 2016 avec Hippolyte Kanambe ou ça Hippolyte Kanambe tolingi te ba Rwanda bazala wana parce que toza komona mutu lokola caméra yepe azali déjà rwandais donc ezali kaka bonnet blanc bonnet yena Hippolyte Kanambe eloko moko donc tokosala jamais Mbote balandi masolo ya sika lelo to yambeli bino bakombata na bino na kati na Hollande na kombo ya Koko Alwozi Anderson na Goliath Black Mumbele to koleka na kopesa bandeko maloba po baye poto solo na bango actualité o esili koleka mikolo o ni surtout tozali na yango mbote ndeko Koko Alwozi mbote mama journaliste Pati Label masolo ya sika mbote ndeko Goliath mbote mama Pati Label Merci d'être aussi koyana esika oya ngai na ko préférer to kende ko vanda kuna poto sola moi lisolo oyo to nango awa. Ok balandi masolo esika lelo to ko solo la actualité oyo ezali politique oyo esili koleka mikolo nyonso esili koleka na kati na biso awa. To ela ande komi balende to ko présenter bino baye poto solo la bango masolo oyo etali vraiment ba actualité politique ya mboka na biso to banda liboso ya élection 2016 balobi ete Kabila ako participer te mutu na biso na bino boye contribution nini oyo bino ba combattre bozali nango pour élection 2016 to pesa maloba na ndeko Koko. Merci maman journaliste biso pour na biso jamais pays wana ekozala libéré par les élections bona biso élection ezate Hippolyte Kanambe il faut alongwa ba Rwanda wana nyoso il faut balongwa nde tosali élection entre biso na biso bana mboka ba congolais donc soki balobi élection 2016 avec Hippolyte Kanambe ou ça Hippolyte Kanambe tolingi te ba Rwanda bazala wana parce que toza komona mutu lokola caméra yepe azali déjà rwandais donc ezali kaka bonnet blanc bonnet yena Hippolyte Kanambe eloko moko donc tokosala jamais élection na mboka oyo ezali occupé to boyi bakosa biso na 2006 2011 cette fois-ci to boyi makambo ya élection biso ba combattant toza kuna te etali biso te to kenda bango kaka lumbe mwete ndeko Goliath to yebi élection te mboka na fezali occupé Hippolyte Kanambe to yebi ete caméra to yebi ete pour na biso élection moto moko akokende yango te donc histoire kuta élection mama ma trop pour la biso ba combattant to beta yango to yebi yango te pe to tikala ko yeba yango te bino boyi élection boyi ko kende élection siko ba opposant o bazana kati na Kinshasa ndenge basalaki ndenge elekaki na 2011 esengelaki na bango baya na diaspora pour na ko solola ko sala propagande na bango ya ba élection alors bakoza libre cette fois-ci ya ko ya pour la ko sala propagande na bango électoral ou bien comment na Congo opposant azate oyo akomeka ko ya awa ono ngai opposant na yeboye propagande banini to boyi biloko wana poto monaki bayaki bakosi peuple congolais mais bazongi kuna to monaki ole bango nyonso ba soutenir candidat auto baki candidat moko Etienne Tshisekedi ba soutenir yete bake ba tchetchete ba mabaye bele ba boyi ko soutenir ye balobi na bango ba kende na parlement te ba kende na parlement depuis bakenda parlement changement ni ba memeli biso donc tout mona ke no ba opposant wana ba politicien ba kosi biso mingi cette fois-ci to ko samanisu te to lingi ba élection te tant que pays est occupé to lingi pe opposant moko te aya ko kosa biso mbala oyo to boyi to lingi te opposant biso ne ba opposant biso ne to ko benga na Hippolyte Kanambe si ma to organiser ba élection entre biso ba congolais merci ndeko Goliath
maman parti la belle, notre pays est occupé. Tout allons occupé na ba Rwandais na ba Paya. Et puis na Hippolyte Kanambe. Bato nyonso ba se retrouver na Congo kuna ba benga ba opposant. Jamais opposition ekoza na un occupant. Na un imposteur. Et ça jamais la histoire mokili. De bango nyonso ba tutu baza kuna na bona tanga ba kombo opposant. Ba ali corrompu, ba ali ko lia mbongo na parlement, ba lia ba millions de millions ya mbongo baza na mapango ba nini basi biso to yebi élection na te. Batia makolo na poto te. Surtout peut-être papa c'est l'occasion en 2011 cette fois-ci mutumo aza na droit royal la poto te. Poto yebi ke mboka ezali occupé, cette occupation jamais opposition ekozala. C'est-à-dire ba toi baza travailler ensemble na Hippolyte Kanambe, ba rolia mbongo ya mboka, ba liko violer ba maman na biso papa na biso bana na biso ba mekate na ba propagande na bango awa ekozala te peto boyi yango pe tikala jamais kozala la base ndeko nga kokwa luo sa lobi de na lika ba bakisate donc loko moko kozala te ba meka kotia te o na sokoya awa ezala lumbe moite cette fois-ci to ko kata ba sexe bino na bambeli ingeta. Ok, tomoni Kengo Adondo asali opposition républicaine. O esangisi ba opposant nyonso na kati na Congo. Est-ce que moye wana ezali force te pona ko gagner élection oyo 2016? Le Pinocchio Kengo Adondo yo to yebite soki foto pendre yo to chao mbeli na misu wana zolo to kata to ndenge nini tata oyo na yebite soka zolo ka nini na mboka na biso. Tuti oyo polonais to yebite alingi nini mais le Pinocchio to boyi yo na Congo. Tolobaki yango bamfumu toto bino batu boke kota na opposition républicaine ya Kengo Rwandais bokende komeka na Congo Brazzaville pa sasungesu yo étranger oyo nga na ye opposition soka ko beta bino masasi kuna te omoni buzoba musuto zo ndima na Congo Kengo d'abord depuis quand Kengo akoma opposant na mboka na depuis quand Kengo akomi yende mutu fa organiser opposition na mboka na toyebi malero tozana na Congo ezali di na Pinocchio Kengo azonga na Pologne kuna ke no sala parti politique na ye kuna ake no zala opposition kuna na Pologne eno na Congo na biso bamfumu toto bino batu bolandi Kengo tolobaki yango awa bokeba na batu lokola bamfumu toto bayaki comme koluka moi autorité moko bayeba bango sima po ba tromper peuple lelo bakomi bango na kuna bakendeki na conclave na bango ebimise loko moko te balaka batu bakosala gouvernement bazokoka te batikeli bango nzoko ndenge bayembelaka bango me bazokoka kolia nzoko yango te bakoki te Kengo tika bavantire ozokosala wana opposition nini yo zalango yo élection ate élection salami na kini wana okozwata 0,05% okokoka te ba peuple kongola yebi yo ta lingi pe yo te to lingi yo te kende zonga na Rwanda na yo Kengo na Kamere na Kabila les 3 kawana mama bango nde batu babomi mboka wana ingeta ndeko Goliath ata mo mama journaliste pa koko ya bongo oya koma ko suba oya koma ko sumba la mbeto koko wana maele sila na mutu bozoba oya yebi kutu kotambola te akomi soki ndenge nini mayanzi na makolo papa wana lingi a se présenter la élection mo eza bozoba oh papa soko fuli kaka ba koya kufi tala ba chance ba tusi msu bazwa na mboka na biso tala ba chance ba tusi msu bazwa to lingi yete papa wana préparer liwana ye akufa na ba tension akufa la hypertension akufa la malade ba cancer ya biloko apio baliaka eloko ezozelande ye to yebi yete to na tina na yete to na tina ko makambo na yete mboka la biso eli occupé maman na wuti ko yebi so awa makambo élection to yebi yango te peut-être de passer na mutu na mususu donc na tina ko répondre te ba koko ndanga na suba na mbeto tu vois to na tina na yete abatela minu na ndambo etikalaki na France amonaki déjà ndambo minu to bukaki abatela ndambo o etikali pour cette fois-ci soki to croiser yo lisusu Pinocchio Kengo mawa ingeta. Ok, tokwana na mutuna na biso mususu RCK Hollande bakize RCK Hollande na ba RCK ba membre RCK o bazaki na kati ya RCK balongwe kasi na sima ba ko akize RCK Hollande na ke ba travailler ki na M23. Bon banda bande ko balobaki balekaki na bilili balobi masolo wana ti lelo to mona ta réaction ya RCK mo côté Hollande yango mutuna yango ezali réaction na bino ezali nini ndeko koko. Bon maman journaliste nga en tant que chargé ya propagande ya RCK pe mobilisation makambo wana ndenge elekaki bandeko o bakendaki kokutana na M23 oyo basalaki ba révélation pona bango nga na ko répondre na place na bango te nazalaki te na délégation wana
makambo yango nayeba pete ndenge bakenda ndenge bakutana ndenge basolola nayoka eloko moko te. Mama journaliste ozali journaliste luka bandeko wana ya RCK Hollande 5 wana ndenge bakendeki kokutana kuna ndenge basololaki bango moko bapesa biyano parce nga naza avocat ya mutu te nayebi masolo yango ndenge banda te ndenge sukela te ndenge pe ekomela lelo tozokoyoka yango kaka na bamedia. Alors bandeko wana luka bango poser bango ba question ba se défendre bango moko ba pesa biyano na mituna oyo bino peuple congolais bozana yango ngai mo na répondre na place bandeko ezalite parce que nazalaki ni na délégation na mona pe batu yango te eloko moko te na yoki yango comme tout le monde ne to yoki na média ono tala boye ba révélation et salami boye. Donc eloko na ko loba yango wana mama journaliste luka bango soki bazako landa biso ba luka yo to luka bango basa la émission ba pesa ba éclaircissement na ba question nyonso oyo eza ko se poser ingeta ndeko Goliath olobini elo ngala rolo baka ke ngai nazali membre RCKT mais naza ko soutenir bandeko nyonso ba sala mosala pour la mboka tango nyonso makambo nyonso RCK ba manifestation makambo nyonso le kaka na basi ndeko Martin Sali ayebi na France donc mosala munene oyo asala na France kuna pour ko conscientiser peuple et mona na misu. Donc nazali vraiment désolé pour makambo utoleka kasi mama ndenge ndeko koko aluo za utoloba et le kamala muyo ko za mo pantina sango o so ba invitation na bandeko wana po bo solola o tuna bango mituna ngai na membre te na ebité o le kanata RCK na ebité mukoni bakenda ko sala makambo na bango kasi yo loko yo ko sala mama okutana bango total bango na télévision ba déclaration na bango sala oyo soki makaba les gars qui ndenge ndeko na ngai vraiment maman journaliste nga na ebité et ça difficile vraiment na beloko ngai na kati donc ekoleka malamu ba kutana bango interroger bango ba raison ba kopesa biso to analyser yango et là on a rolo baka ke biso totali ba bunde na ekolo mo bunde na ekolo akokosa na collaboration na monguna ya mboka te ba M23 za nguna ya mboka donc le quoi est-ce que ça solo vraiment maman yo tuna bango et puis tu yoka o ba koloba ba déclaration na bango après tu la décision tu reçois pour na o etali RCK na Hollande on a koloba yango na maman. Ok balandi masolo ya sika pona ngai o etali ngai na koloba na bandeko ete pona bolingo ya mboka na bino vraiment il faut chaque fois soki boyoki likamo moko bo ezaneti accusation ya sorti wana il faut quand même ko leka na bilili pona ko expliquer peuple congolais pona ko expliquer peuple congolais oyo alanda ka bino vraiment la ko senga na bino vraiment bolanda émission oyo pe bo se justifier devant peuple congolais mutuna biso mususu o to leka lango ezali kambu ya faire gola bambila na kati na Afrique du Sud babeti masasi na ba combattant ba combattant ba pandani faire gola abeti musique ebeti poto moni yango réaction na bino kozana eza ndenge nini poto zo mona faire na kati ya France azoya na ye bozo se lumbe te azozonga na ye pe musique ngo bapekisa ngo bandaka la mais bozo mona kaka ke bateti bozo sala ti lelo makambo esi koleka na Afrique du Sud bolobani ndeko wana faire gola à franchir ligne rouge. Donc comme il y a petit concert, ils allaient déclaration de guerre. Donc nengezawana la guerre est déjà déclarée. Donc yena biso est commis mpukuna niao. Donc oyo nyoso akokuta na faire ayeba komi monguna peuple congolais monguna ya combattant. Décret déjà eza lancé na minute oyo bisika nyoso komona faire na poto awa to wapi oza na droit ya kopesa ye lumbe pe moite famille na ye camarade o mutu soki ndenge nini tout ce qui est lié à faire est comme ennemi ya peuple congolais et comme ya ko beta ya ko détruire et loko tokolo bayangwana la guerre est déjà déclenchée et si a lancé déjà premier coup biso tozawa tokolimbisa ye lisusu test c'est fini. Comme il est à Bandi et comme Bitumba, la vie ou la mort, nous vaincrons. Merci. D'accord, Goliath te faire la bête musique na kaza foi décide ou lobani. Nali désolé makasi moi na offert ayo kakate waza mukuse le kola taba. Toto pekisaye makamba musique eza considéré le quoi distraction na kati ya mboka na biso. Donc moi na oyo aza koyoka te na musique. Bon, le quoi aza koyoka te. Faire ayebi bien que to ebinde ko na fa na le ward na ouais. To ebi pesa koma na kati ya Hollande awo. Pas la qui m'a to yebi ndako wana très bien. Yele kwa lingi bozoba, c'est bien. Mais ayeba ke mko kangaye. Même na nzela, même na bar moi za komela. Toko tika ka motakala. Ako beta maloko la mbwa. Talanga mala mugoliat black mombe na yebi siyo. Muko toko kangayo.
ndeko kolela. Donc likambo yo sali ba combattant abeti ba masasi soki bato bakufi okofuta yango. Makila peuple congolais. Okofuta makila peuple congolais. Désobéissance aux sala ba pekisi bino musique bino mozo yokate. Faire okofuta yango. Cette fois-ci okobeta maloko la mbwa. Okoluka justice oyo okofunda po kanga biso ba combattant. Tobanga prison te, tobanga liwa te, yo loko la kisi ko ali mutu teti. Voilà. Tozo c'est la yo na kati ya poto. Pe na zo lancer, na zo ko encourager bande ko nga free d'ici, bo toujours na courage, bo continuer ko lutter contre ba anti-valeur. Ba zoba ya pa mpamba ba fere, ba jibe ba wemba, ba li ba zoba, ba tu ba zanga tina, ba to bo zoba, ba tu wana bo continuer ko lutter contre bango. Biso kata nous sommes ici, nous sommes déterminés à ça la chasse, ba za ba terroriste to luka bango. Cette fois-ci nzoto na nzoto. On a sorti la famille na awa, bana na awa, mwasi na awa. Ou bien on sommes lamba, soto kangiyo, ndeko na ngai, nous sommes entourés par les Yankees, bato mabeko le kakutu. Tokole sabino ndoki ya mobimba. Tokome sabino wa cocaïne, to sabino wa cocaïne na masoko. Boye ba yango. Muko tokozwa le war de no beta tout pa ndeko na mobali. Okobeta maloko la mbwa. Oyo sali ba ndeko na so ba combattant. Okofuta yango. Maman journaliste akofuta yango. Toko miso mukuse des fois. Yo mutu mo mukuse le roi taba. Oza soki pe 1 mètre so combien na ba raté, bi pe ko yemba te. Nous les musiciens, bah musiciens on va au coup bah king kester mener bah koufi mais yo mutu pamba oyebi kutu koyemba to koyemba ko forcer to c'est là yo par rapport au lukanzela ko tambola ngam na se lancer no déjà défi au lukanzela ko tambola ko beta ba lokola mbo ko tika la mutaka la do maman na tena tina ko ba pola ba zoba pamba manate bazanga tina on va accompagner pouvoir dans ya occupation ya politique kanambe to ko lakisa yo faire on nga zo biso la personne défi pe na zo lancer dans tous les combattants bo téléma pour la musique na habite maman soza na motula mususu vraiment et pesa ngai passe mingi ou bien de kokwaza likama bakisa. OK, kaka pour la makambo etali musique tozalaki le 21 décembre tozalaki le 21 décembre na le 21 décembre JB pianaki ko beta alingaki abeta na Zénith abeta kité mais lelo tomoni ce moment ya la mwana aye alobi ete le 26 avril ye azali ko beta na Zénith pe asengi edi quoi bino ba diaspora biso so tozali to ya to soutenir ye pour kitiki na biso ekende liboso mais la moni makambo to suka te papa Goliath ndeko koko namoni ye chala mwana diamba oyo azokendo melana Andre Kimbuta na bureau namoni elangwisi ye yango azomeka maji mais oyo eza Afrique du Sud te soki alingi atuna ndeko na ye jibe ndenge to salaki ye chala mwana namoni a comprendre nanu message te mama tokopekisa ye penda mingi tenga na sombeli puta na kobina mutu washi na kokoma mukuse na kobina le penda mutu washi jour wana yo tchala mwana komo za teti po tomoni penda comprendre nanu te mais yaka sikoko mona penza o tokolakisa yo soko za mayele milengela na yo déjà annulé déjà masolo na yo wana lingo banda po soko zo meka kisi na yo za nango okomona yango ngana za kozela yo a bras ouvert oya toko yamba yo na nenga ba combattant mama oko regretter pona nino koma musicienne pe danseuse na vie na yo na banzi luketu wana tala plâtre ba chaka na luketu zalaka te po toko buka luketu wana oko luka plâtre ba chaka na luketu wana na yebite et puis soko mikoko yo même sans embargo est-ce que on betata ata stade de matira pamba sans embargo nanu est-ce que yo tchala mwana penza musique na yo batu ba koya kokota mama toyebi ke ozali mwasi ya kanambe ozalaki ya tata okomi ya mwana kibula na oza kosala oza ko comprendre te mais tokolakisa yo biso tozaba nani yaka kokita ka kozokita ba mama na lumbe kozwa oyo beta maka na Bruxelles eza muki wana ezalaki kutu seri wana ezaka mbote kaka mais cette fois-ci tchala mwana tala toza na besoin musique na yo te mais comme oza teti tokolakisa siko ki teti wana pe okomona yango na yebi te soko eza na besoin okufa na yo mi kufela na mi melela ta 250 paracetamol okufa na yo mi boaka ta devant esprit de mort na kisa okufa na yo pourquoi lingo okufa na maboko na biso toza na besoin na yo te mama tokoloba mingi te mais ba vidéo eza koya po na yo mais zwa déjà oyo comme message déjà que totindeli yo ke keba ozolingo sakana na mopepe mais bakangaka mopepe te okomona yango lumbe mwete ingeta ndeko Goliath na makambo tomoni ya musique vraiment nanu boye suki te
Maman journaliste est parti la belle. Naza ko kama mingi ba zoba lokola ba tia la mwana. Maman oyo makila na nzoto esila. Maman oyo pakola wa produit antiseptique ya ndenge na ndenge. Même mafuta ya mbile comme produit antiseptique pour naye. Même l'huile d'olive comme produit antiseptique pour naye. Même paracétamol ou aspirine comme produit antiseptique pour naye. Et là on est zanginda sur ma suba na ya suba ya solo. Atia la kati ya nzoto naye pour nzoto naye comme pembe. Maman eloko naza ko yebisa yo boy. Soko meki ko ya awa na kati ya poto na France. Tokoti ko motakala. Totala banduta o zarona nzoto. Wali zoba oyebi même pas oyemba musique ni malonga oyemba baninga no basi msuba yemba lokwa ba Miriam Makeba o ba défendaka Afrique du Sud na apartheid tona mama ebele ba yemba banzembo pona mboka na bango yo obele ko liaka le rambongo okokufa pe osali mutu ya maladi toza tina kosima nzoto te tokotiko ne motakala po yo ka soni totala pe lokwa ma nzoto pe malongo za nango te tota kopola o kutu na yo ka somo pola tala yo zali mwasi zoba ya maman dès que besoin kolia mbongo ya Hippolyte Kanambe pe besoin ko accompagner pouvoir d'occupation maman le babo tika la kuna libela mukoto ko kanga bino ya kisasa boko tumbama et ça di kamanyola wana yango to ko tia bibembe na bino so ensemble to ni kabino mike ola so bino maloba ya golek black mombele donc nana mingi loba te maman ne na biso ke ba question musique oyo sala ngai pasi kana ezali ko ya kaka to ko zelo na Zénith to za ba sindili ya mboka to ko sala wana ingeta maman. Et puis Claude Machala yo Mario ovandaka na ndako ya Tchala mwana Luka obala osala vina yo kolanda mama wana te Claude Machala kokanisa te ndenga kotsaki na PPRD nde bobongi te yo Claude Machala yo comme yo zali Mario epatchala mwana pe ozo ko encourager aya kobeta yo nde toza susu pe na posta na yo besoin na yo makasi po yo nde penda okobeta malisusu ya suka koleka ndenge tokosala mwasi na otya mwana ingeta. Ok, mutuna na biso ya suka tokoya mutuna na biso ya suka bato ebele bazali koloba ete ba combattant bazali kosala ba video pona basi po bokoma ba vedette po bato bamona bino au juste ndeko koko boloba bango nini bayo bazali ko penser mo bande kona bino moko ba combattant misusu bazali ko penser bazali koloba ete bozali kosala ba video po zo basi po boye bana po baye babino c'est-à-dire comme bitumba na ba musicien pourtant bopekisa musique awa bozo bokomi koyala ba idée mususu ya musicien koloba nini. Mama journaliste na banzi biso ba congolais mingi mitema mabende ezosala biso nakomi kobanga ke mitema mabe ya ba congolais eleka mitema mabe ya ba rwandais pamba te Hippolyte Kanambe aza na 54 chaînes ya télévision. Lushima aza kosala ba émission jour et nuit na ba Jean-Marie Samba toujours Hippolyte Kanambe tongo midi pourquoi Hippolyte Kanambe mais biso tozata na chaîne moko ya télévision te l'iniki moyen toza nango ya ko sensibiliser pour mobiliser peuple eza ba YouTube auto salaka alors soki congolais akomi ko telemela ba YouTube auto yebite balingi siko batala nini po ba combattant mingi bakoma na ba abonnement ya RTNC bo kata ba abonnement na bolanda biso lelo na ba YouTube auto za ko sala ezali pona ko conscientiser peuple soki toza na chaîne na télévision ya biso mongo ba combattant mbele makambo za ndenge mususu mais toza na chaîne na télévision mongo te kaka ba site na biso lokola le 3w. Nous les combattants.com 3w.banamikile.skyrock dans ba site mususu et darabiso ba combattant lokola ba Voice of Congo ba site wana nyeso ezako aider biso alors biso photo sala ba YouTube oyo poto conscientiser peuple na biso peuple congolais ala darabiso na ba Facebook ala darabiso na ba YouTube ala darabiso pe na ba site wana alors toza ko sala yango pona ko conscientiser l'unique moyen toza nango pona ko conscientiser yango yo Hippolyte Kanambe azana 54 chaînes na télévision oyo kumisa matin midi soir biso chaîne na biso ezakaka yo moko mama journaliste parti la bendengo yebende to sali ba mission pour na ko conscientiser na yebite tsoki batu baza ko kanisa ngo ndenge ni po misusu eza mitema mabe ayebi ke ye moya leka na micro aloba ezate aza sikoyo kokoma lukunya pona nini Black Mombele fwa leka aloba pona nini Krokwa Luozi fwa leka aloba Nzambe apesa mutu na mokilo dona ye na mutu mususu aza un bon orateur alekaka alobaka kitoko mususu ayebi koloba te o ayebi koloba te yo peto za makasi na kobeta zela tshela mwana yake ne kobeta o baza makasi na koloba neti biso toleka toloba o aza makasi na kokota ba biro akota ba biro c'est comme ça toujours fonctionner comme un corps
lisu jama koloba ngande munamona ka boso ina kufi otamula ne makolo palo ngande munatamusa kanzoto na otamusa te munoko ngande munalesa kanzoto na kolia susu ozo munate que ça ne va pas biso batoloba toloba ba o bakende ko beta ba ma journaliste yo pozo sala musana yo ndeko Goliath kolo lumbe azawa na muta makasi ye azawa na pona makofi pe pona koloba donc muta zo sala musala na ndenge wane to fonctionnaka donc batu batika motema likundu motema likunia soki na esprit kaka oyo ya komona ke muninga leki yo komi motema mabe et que vous allez passer pour nous libérer Congo to changer bizali na biso be église boza ko kende tongo mindi pokwa bobongo la nde mitema botika jalousie pe motema mabe ingeta. Ok, ndeko Goliath olobini ni to kende mwambangu pona tango na biso ko pusana. Elo na osengala bandeko oyo bazoyo ka motema pasi tanso omona biso na YouTube ou bien toujours le mamboka toujours pour le makamba pamba ten toujours ya pour le mamboka o abenga le poto conscientisation ya ba peuple baza robunga mingi esengeli ke biso to zala wana pour relaxer peuple nzela toujours koluka basite toujours koluka bomengo te toujours luka mbongo te ndeko nyoso za inquiétude pour na koloba na micro akoko région de biso to lo ensemble toujours na ba journaliste ndeko kokwa aluo za utkotanga ba site okeyikuna ba royamba yo tout appelle la partie la belle masolo asikazali awa aboya rabatute moto nyonso oya roya pola koloba pola mboka ndeko ezo dépendre maloba na yo ozala la maloba pola relaxa peuple nzela totana tozaba la kisi ya peuple na biso ala kisi ba mbula mingi ya na molili tango oyo esengeli ke to lobaka la télévision soka na bandeko musuba ya pola orgueil to koluka basi naza ko pekisa ba ngo sala yango te parce que ba maman na biso baza violer na tango oyo mboka na fekei eza na ntina moko te ko ya kosaka makambo wana na télévision yaka pour la peuple nzela o bazana ko bunga ezali mingi ba église eza ko sala eloko moko te eloko moko te to salama kasi na nzela ya biso nde mama to ko sala na nzela malamu o na koloba yango wana do ba mama bandeko botika ba jalousie ya bongo boya ko région de biso to lobela makambo mboka elongo. Ok, un mot de la fin rapidement pour surtout to si ça m'a sonné biso ndeko koko. Bon, mot de la fin zali kaka toujours bandeko botelema liboso tokosamaki na miziki na bateatre me lelo ekomi ba masolo ya sikezali basita bakombate zali bolandaka biso à tout moment bozala conscient ya danger ya balkanisation ya mboka na biso tolongola mitema mabe tosangana tobunda pona mboka na biso botika ba o bazoko mema tribalisme na kati na komba toza kobunda pona mboka Congo ezali te yo kombata oleka po obanda ko swanisa pe kofinga muninga na yo kombata de lion ne se mange jamais ozala muti ya pareko IDPS MRC biso nyos to sangana to bunda pona cause ya mboka na biso to benga na banguna wana o bazana kati ya mboka na biso to tika ba parti pris to longwa na ba jalousie tribalisme ngai na za muta région boy foka ka boy non to sangana pona libération ya mboka na biso ingeta ndeko Goliath mo de la fin mo ya fin nazo pesa ka bandeko so mbote o balanda biso bandeko na ngai to zala ini to moni lelo bana so akoli to moni lelo makambo mingi na poto échanger après baliti to sala donc j'espère que bandeko to continuer toujours kolakisa batunzela o bazana molili donc na pesi mbote valo bandeko so balanda biso tango no so ba téléphone ezali ndeko kokwa luo za na téléphone ozana problème bengiye lengo mongai pe ndenge mona partie la belle oui malobani sobiso tiki boye ba partout ba paya ba kozwa ozonga penza kisasa wana vivante mais maman mi pesa respect diamba ozoke no zwa pa kimbuta na moni eza déjà ko belisa o bongo et puis soza déjà na besoin kufa na yo mi kufela na mi melela ta 250 paracétamol o kufa na yo mi boaka ta devant esprit de mort na kisa o kufa na yo pourquoi lingo kufa na maboko na biso to ça na besoin na yo te mama toloba mingi te naza kama mingi bazoba lokola batiala mwana mama oyo makila na nzoto esila mama oyo apakola wa produit antiseptique ya ndenge na ndenge même mafuta ya mbile comme produit antiseptique pour naye même l'huile d'olive comme produit antiseptique pour naye même paracétamol ou aspirine comme produit antiseptique pour naye et là on est zanginda so masuba na ya suba ya solo atia la kati ya nzoto naye po nzoto ne comme pembe mama eloko naza ko yebisa yo boy soko meki ko ya na kati ya poto jamais pays wana ko za la libéré par les élections bona biso